La Rolamuka, les habitudes, tous à côté les mains, tous c'est là, Bilaka et Ankolo et Kokisama. Kolala pour la mukeza activité, vous allez bon, on dirait qu'à Sentinel TV, yes un colo. Ceux qui la kezo mais la chalana no etambu selinayo osambe la gawapi nani pasteur nayo bakomi ko bima moko na moko sobe umeli la vie chrétienne nayo bande ko balandi bozali belé liboso ya ba internet na bino liboso ya ba petit portable na bino liboso ya ba computer na bino to ba laptop na bino kolanda Sentinel TV avec Proverbe 30:30. Tant on a le que na Équateur ba pasteur a solo bazate na ba politicien solo boni mangate bomoni ba vantira ba Alain Bolenge bomoni yango bino moko. Donc un pasteur nganga bana basi boni ba mabala boni et baby pasteur mobimbazo na ndako bato kabola libala bengana mobile ya roya wana pete po vanda ye wana sali ba vantira après ki akaboli ba famille et ngolo bake tozali na ba loup na kati ya bergerie. Proverbe 30:30 lera dangaka akosaka te. Boza ebele bo benginga. Boza ebele bo komelinga pona makambo oyo. Mengai esalingaka mawa ke kombo ki pasteur Samuel. Esalinga mawa ke ba pasteur akomi ko discuter ndeko wana mso binga na démon. Pasteur akomi ko discuter na ye abondela aya ba ombongo. Po ba somba ba zipali sumu na ye. Batande wana kende dimanche l'église tala plein. Na félicité ndeko na biso mwasi oyo Nathalie. Soki basi nyonso bazana ba courage oyo Nathalie azana ngo ba bêtise ozalate. Po basi mususu ndako na yo mobali abali yo amemi yo awa ozo parvenir ko kotsa un aventurier aye abuser na yo na mbeto alibala azio na mbongo atikeli yo maladi na bilakeli mabe akenamo. Félicitations à Nathalie. Soki tozana basi ya ba caractère aboye mais Congo buzobe ko zalate parce que pasteur aye na buzoba mais yo ebi bible ezolobani ngana yebisaka batu basi o balanda ngai pasteur soka yeni wana papola yembata. C'est vrai Nathalie a sali malamu a piégé, a filmé, a dénoncé pour buzoba esila pour bateau balandake que tant que pasteur babima. Mais au monde déjà ba comme koloba azo manipuler, azo kosele makambo, aïbien bon, c'est toujours comme ça avec des esquisses. Na place yo esquisse ko zate bozana ba image, bozana ma solo nyonso tout. Na place normalement faut pasteur ona akoke no funda tenite à se repentir, à lukaba délivrer. Mais au monde appelle lobby journaliste mso yambiye akomo lo baba koseli makambo tout. Donc Nathalie, félicitations. Naza fier na yo ne sengo na yo na mobile na yo na piège ande ngwana bosali parce que ba fort ba pasteur ne bazo bebi sa réputation la vraie. Ba tu boni lelo ba okenso église te likolo ya pasteur wana. Mibali boni ba kopekisa ba pasteur a solo ba yana bandako na bango. Biso ba osiko ba to solo to bibi ba victime
moyen bayamba biso na ndako Nathalie ezate pour bakanisa ba pasteur nyo surtout ba ventier surtout ngape na za libandi. Donc Nathalie ba pasteur a solo bazali. Ya ba ventier ba ali mais wana ayuma amba kasa atoro. Ya wana donc nande boza ko soana ya zo ibate keza ba trappe. C'est-à-dire que azanganga a tombé na place à mabe. Alors yo soki makamuno ezo umela c'est peut-être yo ko tsaba passer na ndako na yo oza lokola bizele na Nathalie. Petit déjeuner yesu nkolo. Eza soni na mwasi ya Alain Bolenge, soni na bandeko Alain Bolenge, soni na Alain Bolenge na ba camarade nenyo. Eza ba inconvénient ko bimana mosali na nzambe so bimini atikeli yo malédiction. Lo baba la yo. Bible le dit malheur koya mais oyo akozala occasion de chita mosali na nzambe ala ke la mamabe. Soki pasteur azo litoyi po asala no ba aventure balote ayo ko lukelo ba problème a modir yo. Bible zoloba scandale koya mais malheur na muto mema scandale. Pasteur a mobile, pasteur aza mutu, aza la vrai, aza la faux, soka tio litoyi po abala yo amemelo bénédiction. Mais soka yé po asala ba aventure sakana yo aye ko modir yo. Yamana ba mama bo telemelaka mosali nyonso tu ya nzambe akoya na ba aventure na vie na yo. Ya obongsa na nzambe pour nous bon ça nzambe za ngota ebelete o se repentir o sengi pardon et s'il y a mais yo atikeli yo malédiction ya ona basi fo za basa caractère lokola ndeko na biso mwasi Nathalie aza mama bana aza na zemi amoni mutu azo osakana ye abendi bilila bino mutu alinga sakana ngai funa yebisa mobali na ngai daye mobali nyonso tu azo benga yo po yebso likamso bi mwasi na yo a mobali na yo azala te za suspect nga ba pesha ba tantanga na classe bano tutanga na bango ba yebi mwana mwasi abengi nga za na ba problème parce que funa na ndako na yo mais mwasi no azala te nga bi ouais za piège bon lokola okoki ko kanga mutu na mabete fo otiketi na so mabi mabe na oke musala te o eza na poto et c'est vrai mabe na batama na cuisine na yambi mwana mwasi wana na salon ayana kilota mukuse avandi boye ba parti nenyo senti mezo mona yana taxi o nazo ba nzambe témoin. Imaginez-vous ayaki pona ni oh boule na bangaza nini soki kanga na meiko bimana fi wana pa babando salanga chantage so babando salo chantage pesa mbongo ti mukolali a peut-être ayaki na caméra peut-être ni na gangele pe mama be na bima na ndako na biso awa do ba jeo ezo salama tozana ba sœur ya Jezabel bazo tenter ba pasteur tozana pe na ba pasteur bazo ko tenter basi do ndeko oyo Alain Bolenge c'est-à-dire aza spare ya kobimana bana basi ye moko azo loba camarade ni wana mususongi nani so nani atika la kabulumbu na misu na ye c'est-à-dire ezana mwana mwasi na za mwana mwasi libosote oh Bible zo bani soki toke na Actes des Apôtres 20, 28 à 29 faisons le bas. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, auprès de moi au départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux, et qu'il se lèvera du milieu de vous
des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples auprès d'eux. Veillez donc. Paul a joué cette église que bino ba pasteur, ba évêque, ba bishop, église ozo kambeza binote. Église eza nkolo yesu asomba na makila na ye. Mais bon ça l'attention pour na simananga ba lou ba ko s'introduire na kati ya ministère. Boye musala lou ya nini? Lou ya ko sa musala Jean 10:10. Les voleurs ne viennent que plus pour voler, tuer, égorger. Musala o Alain Aina sala na mona mwasi o. Félicitations mona mwasi a Timba. Biloko ezo salama quotidiennement na Paris, na Bruxelles, na Manchester, na Londres, na États-Unis, na Canada, na Italie, na Espagne, na Portugal, na Kinshasa, na Brazzaville, n'en parlons pas. Ngamogonde na abo nazo dénoncer l'église nazalaka na armée de ténèbres et c'est que pasteur a botisi basi abato, a panzi maladie, a bebisi ba vie abato. Et comme ba secret d'état. Bolandanga déjà né nazo dénoncer. Moi so félicitations. Parce que ceux qui ont mekaki ko bimana pasteur wana ngaka détruire vie na yo. Ngo sanga bana na yo, ngo sanga et puis alobi bana bazana kindoki mama pasteur ndenge wana faut fongolele dossier liboso ya police. Pop boyebite asali ba dégâts bongo combien ba foyer boni ya BBC bana boni ya BBC. Kindoki soki mutu azala molimo ya nzamba ko banga ndoki te ndoki balongola ngo lokwa alliance. Mais pourquoi ko kokanga bana batundoki pourtant yemo ko pasteur wana zandoki ndeko na ngato keba balou bakoti na bergerie balou baza na kati ya bergerie ezala kwa batu babele babengi nga babi proverbe yo kotela ka rassemblement ozo kotela papa Titi tala papa Titi wana batu to soutenir ye mais ya kaka lokola kolani sa batu bapongi tout ayaka ko sauver Kabila ngana bisenga na bisi bango bo vanda kimia bozala kimia tokoloba nanu te toze la déclaration finale tokoyeba bizaleli ya papa Tshisekedi soka trahi to aza héros na décision finale. Oyebi Kabila le razwangi pouvoir na 2001 batebele bazali bana mike hein. Lelo ça fait 16 ans. Moi na wazaki na 2001 lelo azana 15 ans. Okose soute. Okosa ye soute akelola la pongi ba bébé a olingate. Donc, nangonga oyo monde entier eningani Kabila fois kende. Mindele, bazotambola makolo ko uta Italie, Paris, baye Bruxelles, liboso ya Union Européenne pour Kabila kende. Ba Congolais, ba Kinois partout, ba lobby Kabila fois kende. Et yo soko le boza représentant peuple. Peuple atinio pour Kabila tikala. Te peuple atinio pour Kabila kende. Mais soki yo lembongo pour peuple Kabila tikala. Mon pépé, liboso a ouragan, mouma ezali devant l'ouragan, que le fruit soit mûr ou pas mûr, ça va tomber. L'arbre tombe et le fruit tombe. Liboso a ouragan, oyo ya le 19, na Kabila, na Tshisekedi, so ba kolabo, bango tout ba koken. Pour Congo, na mon faut to changer système union surtout ya classe politique, ba corrompu. Mutu boyebi bien congolais te, a criminel. Asali bino ba aventure azoboma ba congolais kimie kokota na Kinshasa bon na Beni kimie kokota na Kinshasa ebongo ba jeune otu baza na ba prison na ba makala na ba aner ba o ba bwaki na mai ba o baza bongo na se ba cave na sa mabulu ba fausse commune kimie kokota ba mukoni alors faut ça la malade pour ondima ki Kabila tika na pouvoir. Alors les Camerounais congolais ont accepté en soutien. Oza la pape, oza la vice nzambe. So yé que le binonga peuple yo que la nga na signé d'accord pour Kabila tika la le 19 na yo na carrière no sin. Donc biso to vandi kimia to zozela. Balou baza na kati ya bergerie. Tangu na yaka koloba, na mutalibo matin
nazali moko ya ba pasteur basolola na nzambe nzambe benga bango naza na expérience na tamboli mikili na tei basango malamu banda na Kinshasa ti lelo expérience naza nango soki nalobi likambo na bela liboma te mongo mongala na bosantu azate ba aventurier boli misanga eza vérité ba aventurier étant na lo babongo j'ai des amis ya Équateur ba yebi franc parler nanga tant na lo babongo na uti lo bela mayu makala c'est une tante oyo akei ko sala ba déclaration ko bimisa une rwandaise première pilote congolaise et pourtant tout ça na ser na biso première pilote congolaise na kombo Chantal Mireille Mangala na lobeli c'est ma tante azali cousine na maman nanga na bombi yango te palou na lobango bien gizenga na groupe na enyo surtout partout to kutara bango na chaise roulante na web to kanga bango to tia bango na boloko po ba crachat sur la tombe de Lumumba et puis il faut pas changer comme baza parti Lumumba c'était Lumumba n'a pas trahi le Congo, Lumumba n'a pas coopéré avec les néocolonialistes. Quand tu vas signer, assiéger avec l'occupation, les Rwandais qui tuent, ça dit tu craches sur la tombe de Lumumba. Voilà. Alain Bolenge, eza ndenge na bango. Bazaka seriété ne kolo na bango. Na maramanza me bazate. Alors félicitations à maman Oyo, bino église, bino bandeko nyonso bolandi, esengeli boyeba ki ba pasteur a solo bazali, ba pasteur lokuta pe baali. Na salaki prière, je crois, il y a 2 ou 3 mois, ba nzambe banda ko exposer bango. Quand ozo tanga ba komo na bango, ba msu balobi zuwa, ba msu balobi azamotema likunya, siko oyo salami ezali zuwa to li utema likunya bien ba exposer misala mabe abatu. Musala to osala eza musala nzambe. Botu na kape nzambe. Mutu nyonso to aza pasteur te. Pasteur fubo ye ba uta wapi. Botu na nzambe, nzambe alobaka. Ya wanzo mona batebele dimanche à une église mais pasteur aza sataniste ya éviter. Kola la kola mpeza petit. Siko ote ya suna mboga nini soni pona mwasi na yo na bana bato ba innocent bazo mériter kozana tata aventurier lokola lembo lengete et puis église wana ba combattant faut kanga église wana ba combattant ya Bruxelles bokanga église ya Alain Bolenge aluka place asala kinganga na ye atika komba ki pasteur ba combattant ya Bruxelles bokanga église ya Alain Bolenge aluka sali na ye mususu batia eke aza marabu nganga champion ya ko violer basi abato aza pasteur te boyo ke sonité c'est un pratiquant quelqu'un qui pratique la magie bolongole na komba ba pasteur bandimi o ba na l'église wana boluka ba église mususu ba combattant à Bruxelles bokanga église wana et puis nazwa ki déjà numéro ya général Babin Masombo batindela inango o nyonso za na posa nango na breaking news alobi na kopesa ngo na kombo na ye pona osala le mandat nzamba zo lokumu lu azana kati ya jardin lu azana kati ya bilanga lu azana kati ya communauté et ba pasteur a solo bazali mais nzamba akomi ko bimisa bango poisa moko na moko bokeba bolanda bilana landa te bozana attitude pe bizaleli ya mwana mwasi oyo ndenga se comporter ndenge abimisi pasteur au poisa. C'est comme ça qu'une femme doit se comporter. Parce que ceux qui mobali wana ameka ko bimano o déshonorer mobali na yo pe atike yo bilakeli mabe.
Voilà, félicitations à ma maman, Bolanda Bizali, à maman Nathalie. Pasteur, nous surtout, mobile, nous surtout, oiseau salo aventure exposé. Parce que, na souka nango, li pate ola le panayo. Kola kola mukeza petitité, journal le a journée malam, nous amenanga mon abino, ba combattant Bruxelles, bo kanga église, ya pasteur Alain, nanga Alain, bolende so nani. Nzambe basaka na yanete nzambe ko bano kokosa obani kokosa le nzambe bano s'occuper na yo ko exposer au nengwana nani oza les suivants o nzambe ko exposer kolala kola mukabitibite o na Sentinelle TV yeso zankolo bo cheke vie ya ba pasteur na bino bo cheke bisikani bokenda kosambela est-ce que batwana bazbengami est-ce que baza basali na nzamba solo tala siko ndinga sambwe video na etamboli etekami lokola makayabu simba lisusu bible kino sala bavantir balu bakoti na bergerie mutu na muta cheke sikani na sambelaka pasteur na okomone nani akoma pasteur ndenge nini aza na comportement nini asalaka nini lake na bandako ya bato kolala kola mukeza bitibite yo Pona nini boye Pona nini boye Pona nini boye Pona nini boye Po bima na désert cheke vie à pasteur na yo est-ce que nzamba bengaye est-ce que aza aventurier est-ce que aza nganga to aza pasteur mingi bozoke na l'église bokanisi bokenda na l'église nzoka bokende pa banganga basi nyonso tu bokoma na comportement ya ndeko Nathalie ya sali pasteur nyonso tu akoyeloma seki piéger filmer pe tiango na YouTube ezali salaire ya misala sali félicitations à maman Nathalie allez bolenge te ya susama malamu. Moi, je crois que moi, si une fois ben Nathalie a présenté des skis, pe ba bo se présenter que boza banganga. Kola la kola mukeza petitité, ba combattant à Bruxelles ba kang église wana, pasteur wana ko côté al souté, ba classé côté banganga parce que o yazo saliza ki ngangeza ki pastorate. Nzambe ba sakana nete. Nzamba va ko exposer ndengwana. La série continue. Qui sera le prochain? Tony Silasi Keba. Qui sera le prochain? Bokeba. Nzamba Zolokom.